esali pe biso pasi mingi. Esali biso pe pasi mingi. Boyoka biso. Ata boyete. Esala lango eloko. Ata me condoléances botindi te, mais beaucoup kufela. Merci. Merci beaucoup Didier Soukou. J'espère que ndeko bazolanda biso boyoki ya nango matanga. Ya matanga papa mbakufa ki to mona ko felo midem taliboso akenda et pas Amazon voilà akenda ki ba musicien belé. Papa we tango soulever kawana esalinga plaisir to. Papa we matanga kufi via ce message. Niveau via lela ki bat ba yebite. Et c'est boyebi que via ça c'est là na nuko papa. S'il te plaît. Bon boyebi que niveau yo tito kufi la mboka na biso Kongo ekufi fitiringwe leki ya wekop kofina papa wembezate bandeko balandi ya Nas Fort TV Nas Show toza bongo en direct de Kinshasa toza bongo na Montfleury liboso ya résidence ya mopa mokondi ba o nyonso ba fanatique bandeko nyonso ya Koffi Olomide le quadra koraman ba yebike Koffi azaki éprouvé a perdre ki papa na bango et ben lelo ndeskoyo enterrement esamaki na Paris biepe awa lokwa azamo na papa Charles Agwepa yango lukaki pe à rendre hommage na ndenge na ye akwa otika bongo te puisque c'est son père ce que tu as Koffi Olomide parce que papa wana existe quand papa Charles existe raté tu auras peut-être Koffi Olomide alors tout ça qui bongo to banda ki bongo na Saint-Luc na église ndeka ezalaka toujours photo tika molimo ya papa Charles Agwepa et puis malakimia to kene ko sambela bongo na Saint-Luc to kene singa messe pour na ye après on a toqué na quelque part car pour ne pas faire la publicité pour na batba na momu kepi to zongi awa et pas na yemoko mon pa mokonzi bomoni ambiance ndenge ezole kanakati alors vraiment bon mon nango susu na bozindo show ndenge ele kanakati kuna ya lopango ya mopa mokonzi batbaze belé ba musicien bazali pe mais tu remarqué que ba musicien vraiment ndenge to bane ko s'attendre bazate Fiston Chimanga nazanga monter na zapela Fiston Chimanga yepé bozo mone pe tout à l'heure déjà zo kota biso Fiston Chimanga soki okoya déjà expliquera balandina biso ya Nas Show mingi na Nas Fort TV. Ok, merci beaucoup, jolie clean, l'ultra jolie, l'ultra belle. Moi ça mis sur maï quoi. Car je là le billet, elle a tout parlé. On a fait Chimanga. Non, bah ça va mouké que non, ne mokili boulé que mon père mokondi, bah tu veux bah il soit disant te raquer, ayinama. Mais le voilà tout senti que bah congolais, bah il a appelé mon père mokondi parce que quand trop tôt la sabino nenge ils a inondé. Je pense que j'ai déjà golf na simana, beaucoup mon arado porter ils a polélé. Autant malgré que beaucoup de monsieur bah été maire, bah fan et mon père bah voilà. Quand on est au bureau on a tout remarqué moi pose mouké, yemoko golf, je reste golf makolo. Cameraman a mbinga ya boga rapembe à côté dans kati à faire voir bien comment ça va se passer pour ya bozala te plutôt en simanga la jolie kinda to me ko pesi la mais yemo pe mo pandisa ngote pe mo lobeli la bouche autorisée à mon père mo kondiro ça ngoma car ne bolanda nek za ba loba belé o bo mo na bilonga bango ba loba pe voilà mo na ndenge micro ba la dire ekotambola ne pe ba ndeko ba pe ba expliquer par rapport à journée toi soir ngo pour ya bozala te quoi sans plus tarder pour la régie bébé nourrisson c'est kalamba lèvres rose pour la montage et puis na sima caméra je reste makolo mingi mikolo na le baga bébé nourrisson au moni je reste makolo to ko zela ba ko forma quoi sans plus tarder déjà pour na ça bien na régie. Bien bon, on attend sur le casse et Abidjan. Et Abidjan, comme un million robot. Ouais, bonsoir. Bon monitoyer, tous à Pavier Rambo. Tous à Montfleury. Donc, tu es au Kabola Mawa, tu es au compatir, Navie Nabiso Rambo. Donc, tous à Passi, tous à regret Makassi. Abungsa qui perd naïe. Et Bembe ezaki na Paris mais tellement basi bakunda ki Bembe na Paris mais fallait biso tozana ensemble tozana na palais pour na koluka moyen ko fortifier talaka ko bungisa papa aza être moko za être cher pour na grand artiste le roi mon pa Koffi Olomide. Bonsoir. Ngai koko a métro et salinga pasi talaka koko nanga bina ke pa quadra bobso to yeba ba quadra banda ba koko babotamite lelo ba koko babini na quadra nazani sengo ya kokoma tina na Montfleury pona ko sangana na président ko kabula mawawana omoni ko perdre papa na mama ezalaka eloko ali sécurité yango nga pe na ye ko participer. Et puis na sepeli mingi bino ban États-Unis na pesi bino mbote
eza bakuzo boyebi ngai même na Canada bolanda ngai mami moseka koko alila métro dans ses à Kofi na sepeli mingi puis chaîne oyo bokeka liboso. Merci. Alexis va faire la manifestation.
Caméra. Mais ça, les gars. En tout cas, sango ya papa ya patron na biso epesa biso pasi mais toyambi yango kaka toleli papa patron neti sikoyo toti prière tosisi prière toye tomela un verre tokabola topanzana bon ndenge bao baye te wana bamisu bamise misu baye bamisu baye te neti mpona biso patron trouvango normal mpo touti na matanga mosusu peut-être na matanga wana mutu na mutu azalaki na baoccupation na ye peut-être lelo mardi mutu azwi temps te bao bazwi temps nde bozomona bango baye wana bon problème eza te to wana biso normal. Bon napesi mbote no na bafani na ngai ya bafani na ngai peno balingaka Pamela Bengongo zwanga pena mobimba kwa po bafani baolela ngo fort o Pamela Bengongo babi na matanga patron fo bolata bolati te comprendre bilo ma baby mi bilo makolo napesi mbote na bato nyonso Gombe Gombe mobimba commune momba Gombe bana lingwa la bana commune aki Pamela ye ba misu bobenga nga loketo bonsoir. Ngai koko a métro. Et ça linga pasi. Talaka koko nanga bina kepa quadra.
biso toyeba baquadre banda bakoko babotami te lelo bakoko babini na quadre naza na esengo ya kokóma ntina a na mofleri mpona kosangana na président kokabola mawa wana omoni kopedre papa na mama ezalaka eloko aliseki te yango nga mpe naye koparticipe epuis na sepeli mingi bino bana États-Unis napesi bino mbote eza bakuzo boyebi ngai meme na Canada bolanda nga mami moseka koko alila métro dans ses Kofi na sepeli mingi epuis chaîne oyo bokeka liboso merci. Ça m'a inquiété. Là, je vois, je suis content. Vous allez. Ouais, bonsoir. Bomoni toye, toza pavier Rambo. Ah, toza na Montfleury. Donc toye ko kabola mawa, toye ko compatir na vie na biso Rambo. Donc toza na pasi, toza na regret makasi. Abungisaki père na ye, ebembe ezaki na Paris. Mais tellement basi bakundaki ebembe na Paris, mais fallait biso toza na ye ensemble. Toza na ye na palais pour na koluka moyen ko fortifier talaka ko bungisa papa. Aza être moko eza être cher pour na grand artiste le roi mon pa Koffi Olomide. Donc yango moni biso tout aux alliés ensemble, tozana ba mi, tozana ba master, tozana bureau mobimba. Oyo tozana ceinture nzambe, tozana bango awa. Pe tozana Didier Lacoste azawana my foudre muketonga tondolo. Ye azakana mabele ndoi omo. Tozana ba babindo mais tozana ba star ebele. Donc tu as qui peut te compatir na vie ko laksaye combien tu as na bolingo na ye to lakse que auto perdre père mais à perdre te ba petit na ye ba master na ye ba camarade na ye ba maman na ye ba mi na ye ba sœur na ye ba tout peut te compatir na ye oza makitosh le dieu de double mère 2 fois roi ngane na ye ça va mais Pona Nash Fort TV na Rolobake. En tout cas, pour vos informations, à mon falme Wakamituga, double fois roi, 2 fois roi. Faut vos wango. Awa. Bolanda awa pour vos informations tout. Mais bon s'inquiéter pona ote bastar mususte bastar bango. Bastar bango. Bastar du moment yango. Bisoye. Oh petit nanga boyoka ma pipo yeyo nga tambola nga mote na tambola na bango ma pipo yeyo donc yeyo bango bat ba contrôler ville ozomo na tambo sauveur zonga na sima bango yo donc na tambola nga mote na tambola équipe mobile deux fois té donc nazala sentir ensemble tout ba la bourgeoisie en place nazala Rigen Bosango nazala Olivier Mongili donc ba merveille Rambo bango nazana muketonga omo yeyo famille donc tokozala kutu na concert na yazobeta na Saint James donc samedi le 14 dans ça déjà promotion donc ba tout baza déjà wana donc vous appelez danger first class Olivier Mukoko les Libanais en place donc toza wana ngayo na utaki Angola mais na kobosa na te ata za matanga mais to panza lelo eza matanga mais touti kopanza lelo na bosani te bato ebele bazali bato lokola ba venturier bakuta bisonsa à partir Angola na pesi bino bambote Vierambo pa pesi bino bambote na bosani te kopesa bino ba fiston a baluka yesoka baluki dollar ebimi ba fiston a baluka ba papi Messi na pesi bino bambote ba Jovens Bilele ba tutu ba tête ndai le porte-monnaie les servi ba tutu bino tuté lycée batana ebiete donc tala omoni na ebisaki batu yoka na ebisaki batu na uti Angola na vana un hôtel Alvalade $850 par jour na moni prêtre mokote
namoni prêtre moko te nayebi yo bayebisa nga wa abima ye moko me namoni ye te namoni bato mosusu namoni bavandrier makuta bisonsa vandrier de lukapa namoni babos gaus namoni bapapi messi namoni bafiston ya baluka donc namoni bato ya danger oyo ya kosaka namoni babos nixon donc bato j'ai changé j'ai déjà rechangé deux fois te merci beaucoup surtout bolanda nga awa bozala bien connecté bovivre lola na lola mpona baki umela ese eleki nazokebisa nani komoni nani nayebi kokomi mosali na nzambe me mosali na nzambe ezala ya solo umela eza nga nde muna asali makambo ya umela natiki deja umela sikoyo nakomi na lola bile balukaka ne guerre te bafurmi bato bakolanda Merci beaucoup, je reste Makolo Aza derrière la caméra. Et merci également à Narcisse Kalamba, la image au Yondongo la Kisi monde entier. Des bazomons na matanga et papa Kofinenge Salamaki ana lopango ebele bazam libanda ya mboka ebele pe bazana Kinshasa mais bazo occasion ya roya comme on a nenge ko faire à s'organiser. Alors bino bato bolandara mingi na Fort TV pour moni ndenge ba matanga et les cas qui alors bomoni bilongi ya mo ba star ebele ya mo ba artiste musicien bomoni Lacoste bomoni Baby Black Babindombe bomoni Bill Clinton Sai, on a les sous Gino Equalizor, ma mission Jean Goubal également aussi, ma mission Bazaki Bélé, sans compter ma mission Yemoko Kofi Olomide quartier latin international. Mais quand même moi question Morezali, mon tour non Morezali par rapport à mon aîné à Kofi Olomide. À Koufeli papa, il faut tout le monde a mission quoi ranson ata matata ngo ba jibim piana Josar New Kalongo net banani susu ba fali kutu déjà ayaka tant sous petit aussi c'est bon na sou fali pa oya sou le ayemba pe Cobetox mais tout le monde ba musicien susu wana te surtout Ferré fallait pas faire ça depuis matanga banda biso zaka tout ce que le monde a fait été mais fallait quand même ayaka coup de chapeau en tout cas félicitations à Fali pour que Kofi Olomide aza papa aza papa te mama chala mona yaki mama chala mona yaka mais le londa yete mama chala mona ayaka ba jour nyonso azara zaka na église pe mama chala mona azala ki mais a on a ni na ndaku mama chala mona mona ba star ko bele fa bazala mais avant tout le ba musicien ba expliquer biso et là on est sali que tout le monde mona bango belé té ronsar yemo na no azala bouche autorisée ya Kofi Olomide azana biso awa a mekana ko expliquer biso pona nini absence ya ba grand artiste musicien auto tangi wana ngala bengi ba grand habité so ronsar obo ya moi eloko vu que mon père Mokondi c'est leur patron, le patron de la musique congolaise quoi, le roi de la rumba. Quand c'est le 10 ans, quand c'est le 10 la vérité, toi c'est caché ma facité. Mais pourquoi quelqu'un qui est votre patron de la musique, azui-moi likama Fait le papa, pourquoi boyate? On dit souvent que le linge c'est là en famille. Pour ça on go moi mieux. Les autres ça que liwa papa o mbete na oka binote. Le binango Didier Sikou boni. Bien boni maman. Bien beaucoup feli hein. Beaucoup feli papa patron. Matanga le kindeni. Kitoko na net na film. Mais là, biso to remarquer ka on musicien mususu penza ata utumataka ba ko ya ko assister binote. Non. Ça bino mabete. Omoni ki oye retard. Ba musicien tout bayaki. Neti banani. O nga na moni on la kisi ba. Ba Lacoste, ba JDT, ba Bill Clinton, ba Célio, ba ngotu bayaki ba mama chala mwana. Donc tout bayaki na bango ba mususu neti ba wera ba jibe ba ferré tout monde ba mais na lobby excusez-moi vraiment la nanga be ko kata émission ko kata parti ote muto kwa jibe mpiana beaucoup de respect je te dois ta que présent orchestre a fait la maman nièce lui simple na souhaité te so Kofi ayete au ça les plaisir et ça m'a fait makasi so Kofi a fait li papa que ce soit ranking que ce soit makambo musique etali mambo etali ba foyer te etali mambo etali bota te wana papa ya Kofi muta Kofi wa bota Kofi tata mo
Moi, Didier Sikou. Oh, bah, Didier Sikou. On a pas Kofi Bata 28 ans. Oh là, nanga, s'il vous plaît. So ba okata ngo ba kata. Okata te ato l'exanyoso. Vraiment. Na kombo ya Keren Sikou Anthony Sikou Princesse Sikou. Na bébé nanga ya Sika on a autobota. Et ça il bango passe trop. Mutoko la président JB, mutoko la président Werason. Vena nga ya boala. Akozo ta SMS. Mes condoléances. Nkamopao. Ata SMS atika lo sala ngo. Eko coûter le côté atika. Didier Sikou, ata SMS atika lo sala. Ata SMS via l'exhibition que watindele mes condoléances c'est ça rien. Mais beaucoup fait là, ça dit beaucoup. Papa Kofi a Koufi na âge à 88 ans. Le âge au Pénawake, Mouta Koufi. Moi, dans mon côté, au bâti Camille Lélike, classe au boye, à Zangyote, à Tangisiba, Nape Bana Bazui. Nzamba Yokanga, celle peut biso passi mingi. Celle biso peut passi mingi. Boyoka biso. Ata boyete. Et ça là tata me condoléances botindi te mais beaucoup fait là. Merci beaucoup Didier Sikou, j'espère que ba ndeko bazola na biso bayoki ya nango matanga. Ya matanga papa mba kufaki to mona ko felo midem tali boso akenda et pas Amazon voilà akenda ki ba monsieur Belé. Papa we tango soulever kawana isalinga pesito. Papa we matanga kufi ya zu message niveau via les laki bat ba yebite. Et c'est boyebi que via ça c'est là nan ko papa. S'il te plaît. Bon, vous voyez que niveau est. Si tu as la mboka na biso Congo Koufi, fitiringo le ki ya wekop Kofi na papa wembezate. Mais via les là qui makasi, aïsi biso lela. Papa wembazaki grand frère na ye. Que ce soit te ba polémique était grand frère na ye, mais maloba ya mowei balongola rangote. Papa wemba tiki message soki a Koufi. Deux cas en vie. À l'objet que ce gars Kofi Olomide n'a verkis baya matanga na été. Maman Amazon beaucoup de respect je te dois que aye à l'objet yango à l'objet yango polele ne bomona ki Kofi a été penga okenena ne voyage à kendaki na sengi bana kini nyoso pardon sora kendaki yango po akoka kite ndenge ba emilia kiye na ba parole wana fagale la grand frère na ye étant que grand frère basaka ni musala moko ko faire chanter ya vivre la musique até atikala pe ozala jamais mazaki petit frère ya papa we Mbappé sake banzembo babandaka basololaka mais ça là qui est pas na maloba mama zone donc à respecter ina kaka maloba ya mowe à respecter ki kaka mais ko fi pas na problème te yango moni bomona ki afanda ki na ye a bouger kité yango na zo Sabino bato kwa ba Lopez automatique bato kwa ba Bram na pesi bango bambote mingi ndenge baza kuna bayoka message totindi ba Keren Sikou Anthony Sikou Princesse Sikou. Vous comprenez? En tout cas, na bébé na nga ya sika bayoka ye na sepeli na parole au pesingai. Merci Didier Sikou. Voilà, ya Willy Moucheni absence na openeza remarquable na matanga ya Kofi Olomide ya Willy Moucheni. Alors Fiston Chimanga et a pas mingi. Parce que par rapport au moins Didier Sikou a éclaircir biso par rapport à ndenge balobela ki mais Kofi Olomide a respecté ki na kaka maloba ya mo. On va changer à monter. Oui, joli kinda to ma question me pose ça. Ouais toza vraiment na ko partager mawa ya vena biso kwatra songambeli ba betaka bétoire mais biso to ba petit na to kotina kati ya Kofi central ouais na ndenge ya afrobeat yango to soutenir vieux ça veut dire que j'étais ba o ba yete tali bango ba star nde bango yeyo bomoni ba vena biso spawn makitonge ndenga lobby minga ko lobezate ça veut dire que biso ne ba mapipo to yawa j'étais ba merveille bazawa ba tuba ko coacher ça veut dire que minga ko lobezate venanga makitonge déjà lobby a lobby a parti oh non ça ko mekanga moko na ko zo charge na ye na ko dunda ye pour papa déjà tanga loboko déjà na kende liboso ça veut dire que j'étais yango silence danger ouais ça va voir na belela je recommande à tout l'esprit de tout l'animateur qui regarde na RDC
Et Afrique centrale qui veut me faroter. Et si avec un macliton chez Salakawana. J'étais. Oya comme Katoro Dundaye. Yango. Souka. Danger. Awa j'étais. Venanga macliton chez Nabisarabino millionnaire. Animateur mon côté na Congo qui fait nanga hyper makamboyo. Minga kolobezate. J'étais. Ba vie bazawa ba mikolo, ça veut dire les 14 bo mona ma pipo ya na ko panza ba biloko misiki. Na ko panza mikolo na betelo mo bo 32 tayi mindele balela tayi mindele bakraka toke fasi na gare fasi ouais za ba biloko za ko ya na ko beta ngona kata ba biloko afa na ma critonge en plus mikolo na ça bino fa na produit. Alors mi producteur, un produit animateur no soit RDC. Vous comprenez? On peut s'apprendre ça. Il y a tout. Viens faire ça de kraka. Mais j'étais. Nazanga mon côté, il y a pas ça. Il n'y a pas l'homme. Vous avez vu, il faut bien filmer par là, tu verras qu'il y a le président Muketonga. Donc voilà, il n'y a pas l'homme, c'est le père de la nation, le dieu de couper des kangas. Bien bon, on attend sur le casse et Abidjan. Et Abidjan, comme on aime mieux robot. Comment on aime Sounan. Donc voilà, je vous laisse ça et va continuer. Oh, bino kuna bokasa mio. Toi on a Abidjan tout ça. Merci beaucoup encore une fois nos amis, chers amis Bandeko Balandi, il y a Nas Show, Nas Sport TV, encore une fois je dirais Bolim Sanga pour la glace, n'a pas mis un peu au vimba quoi. Donc il le tour on est là. Allez je là tout le monde il y a un moment où on a filmé là. Na base bon on est sur l'équipe na kati ya résidence ya Mopao Mokonzi le patron le patron de la musique congolaise quoi. Bon moi interview intervention il y a tout un chacun. Ne va se défendre quoi. Et puis il y a un européen Didier Souki. Didier Sikou à le Béli Kodo Bissonga la jolie, on n'a rien à ajouter là-dessus, on n'a rien à commenter. Juste un grand merci pour votre fidélité dans Nas Show, dans Nas Sport TV. Jolie on le Béla et puis dans Souka. Voilà, merci beaucoup, merci Nabalandino sur Yanas Show, merci Nabalandino sur Nas Sport TV. En tout cas, Moni Nde Matanga Eleki vraiment dans les calmes. Toujours la musique qui a eu mon quadra Koraman, Matanga dans les obéis, vraiment qui tourne mingi. Oh ya lobby. Oh non soit après si la raison n'a pour l'année ba mission va être oh Didier si quoi lobby ça n'engage que lui bah oh non soit lobby ça n'engage que donc biso to zana kapo no mais information to zolabino information à la source et l'euro to sali alors merci beaucoup d'aba oh non tout ba benga biso de partout merci à héritier Ivari na Suisse côté Narcisse Kalamba Vandaka merci également aussi à Willy Mouché Nico Damboka merci aussi à celui qu'on appelle Gloria Fayulu ou à la biso mingi na Maroc merci aussi à Diko Elonda du côté de Brazzaville. Merci la bino nyonso bo tala ba image na biso ya Nas Show na Nas Sport TV. Merci la bino nyonso et ce beau CP na image en tout cas on ça merci mingi na Jires Makolo et pourquoi pas à Narcisse Kalamba. Moi je vous quitte pour vous retrouver très prochainement pour un autre événement. Merci beaucoup, Jolie Kinda, elle a bien parlé. Quand moi aussi, Fisson Chimara, je reprends encore une fois un grand merci pour votre fidélité ainsi que confiance toujours au www.nassporttv. Comme je lui l'ai dit, tout ce qui s'est passé, on s'est lobami, ça n'engage que les personnes qui s'efforcer pour te transmettre un message, je dis un grand merci pour moment à toute mon équipe technique. Là, je vois derrière la caméra, c'est lui qu'on appelle, je reste Mako le golf, caméraman à Bogara Soa qui a Pembe comme moi, quoi. Sans oublier à vous, bébé nourrissant Nassis Kalamba, lèvres roses, merci de montage pour la régie. Et là, je vois le PDG Didier Kunga, na Suisse, donc là, on a beaucoup de fonds. Et puis, on a payé Moko P, Arthur Az, Star Mboka, quand le bâtiment, on a un métier là, on a un Masolango. Et puis, on a payé déjà, on a un combo, il y a Chris Ampère à production. Patrick Bocon, mon apportation, je pense que Erda Okomi. Candy Zanga depuis Paris, Suzebe Kiki, sans oublier Baebanga quoi, ma famille Kalala. Tu veux parler Fiston Chimanga, Benga la numéro sur la 143, ou na Facebook comme Fiston Chimanga, tour sur la bakati quoi. Mizu qui t'a dit que yo Keba, encore une fois Keba Lissous quoi, Mizu Keba. On a beau quitter, la porte de ça va pour le Kouta Makasi, Bolo Barabo, qui s'est raté quoi. Mikolo sur la bon côté, conseiller rangé. On vous retrouve à la prochaine
occasion ou à un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à plus.